Évolution ya mboka na biso ndenge ozomona mboka na biso kende ni après 66 ans d'âge d'indépendance pays okende bien ba jeune baza bien instruit ou comment ndenge omoni la RDC kende ngawo problème RDC na linga ko bango te parce que sona lobi on a zui libabe libabe poani loba vraiment za amika sur la vérité mboka ne se kufati c'est kufana ndene mboka na ya RDC ezala so to misanga Zaire era Mobutu ndefu ma to koka ko kumisa mboka wana Moni lelo, tant que tu colles à tu es que tu n'as pas voisin, ok, ça n'a pas voisin. Les voisins à Olamba, oui, pas na bon mon voisin ici, yo camarade non qui était bloqué belé. Ah bengana camarade, maman tina moi na bengana camarade bloqué belé. C'est rare quand les arabes bon côté c'est rare. Yo pona au Congo za bien mambuto za bien. Kitoko mto boya ngwasa mokili na yi. Ya solo, ya nzambe. Pacha umela. Nanu kutu fachi kutu abandi na bouloté. Ya solo. O ezani nanu gaga asala gaga enlever les rideaux. Enlever les rideaux. Pona to voter nanu te. Oyo ayaki ka ko sala gaga boulot. Maintenant to voter ti. Ouais. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Sur la vérité studio, c'est bien moi votre frère Glody Azenga, Nyamuragera de la presse, autrement dit oui ça de la presse. Lelo tous en a Saxel garage, tu es Saxel tout kuta na ba maman ba congolaise, ba papa ba congolais, tout sur la pour 66 ans d'indépendance, il y a RDC vraiment. Tu es balabala est obligé comme on dit que vérité dans la rue de Paris, toujours la vérité dans la rue de Paris toujours. Les lieux dans la carte à Saxel. Là déjà je commence à saluer les DG Migueniema sur la vérité studio. Je vois l'ingénieur Guilhem Kendi. Nasime la caméra dans mon FM quoi. Babi mbote na yo ya musika. Paulo du Santos les guerriers, Jimiti Manga port de la chapelle, le but Jimiti Manga, c'est la nanengo c'est la Miguel quoi. Babi Glody qui dit anga maman na yo Soana Jacquiel na Lyon, Bambo Tebele, Glody qui dit anga Babi Hervé Lumeka et toi la mokil mobimba Bambo na yo kuna isiko zali. Patrick Kidianga na zole là toujours les barons Patrick Kidianga c'est la ngenge to solara quoi yo yebi makama ndenge zo kende héritier Mangala grand frère propre Bambo Tebele siko zali alvege la poulga Bambo Tebele Glody Zenga yo votre frère tous na kacha Saxel FM image tambusanga na Saxel to yeba ndenge to sola na bayike lelo pona indépendance quoi sur la vérité ndenge to lobaki tous na Saxel to lelo za le 30 juin 66 ans d'âge, il y a anniversaire, il y a Congo. Tout na batu ba vie na bango quoi. Bonjour maman. Qui t'en rose. Mais le monde le sait qui toko boya. Va warrior te. Ah ouais, aux warrior. Mais c'est les chevaliers. Chevalier. Fali pour pas aider. Yo to la ta ke na ba caleçon. Ah ouais. Soutien Fali. Boxer a Fali poupa. C'est bien vraiment. La chaussette a Fali poupa. C'est bien comme ça. Mais abisso le loto eli vraiment makamu ya indépendance. RDC et sali 66 ans d'âge après l'indépendance. Évolution ya mboka na biso ndenge ozomona mboka na biso kende ni après 66 ans d'âge d'indépendance. Pays okende bien, ba jeune baza bien instruit ou comment ndenge omoni la RDC kende. Ngawo problème RDC na linga ko bango te parce que sona lobi on a zui libabe. Libabe poani loba vraiment za amika sur la vérité. Mboka ne se kufati. C'est kufana ndene. Mboka na ya RDC ezala so to misanga Zaire era Mobutu ndefu ma to koka ko kumisa mboka wana na miniti mboka na to komaka ndesengo pona Fali poupa grâce à Fali omoni ba jeune baza ko sepela parce que mutakenda musala dans un local de transport ezate ba kenda ba moto ba accident miibi nzela bobuka bandaka batu bozongisela batu bandaku te. C'est le bien que c'est que Congo après 66 ans dépendant je tambola bien te. Ziana chana mboka libabe mboka libabe ndeni me mboko bota mo bien mboka libabe ata yo tanto bota maka série na biso série mangwele kitoros eza ndenga lelo te moni lelo tant que to kola ka to yeba ke to ndo kende pa ba voisin ok ça pas ba voisin lelo voisin a Olamba oye pa na bon mona voisin ici yo camarade no kende bloqué belé a bengana camarade maman tina mwana bengana camarade bloqué belé c'est rare quand les arabes bongo te c'est rare Mobutu mapangu pe banda te kamate bolingo ezaka na famille
Si je comprends bien, Congo, la minute, pose ça, il y a des pendant tout ça, on a souffrance. Ma casse 100%. Parce que pour nous, on est là, mboka, il y a des simbaté dans mboka, tout on a souffrance, c'est bon outil lelo. Na mboka na iloko avec simba. Bomoni Congolais ndoka Congolais sana Congolais mokono. Parce que bako chayo na gouvernement au sala. Parce que bako ministre des sports. Yozi bandeko na otie mbongo. O bako ko sela mi. C'est tout mona te. Ote ce qui basala ba chantier. To mona ba caméra, ba lia ba mbongo esila bon ba mukangalo so to mona te. To kaka mbongo ebimi. Mbongo zakana Congo to mona ngo te to mona ngo kaka tangu bakangi mutu o ba détourner 1 milliard o ba détourner sikono ba mbongo wana bakoka to koza na autoroute parce que péage ya ndela ya Congo central ya ba Congo oyebe ko tsaka combien na péage wana mbongo ne kenda wapi ekenda Rwanda non mbongo ne kenda Rwanda mbongo ne mona na raté biso na ndela ba Congo to na ndela te ndela ba sera mobutu kutu masu ezalaka enquête pe ezalaka lelo ata kende na ndolo po mona ndolo ndenge koma sera mobutu ndolo ba ko za salité bongo to ke kana ndolo kanko kolo kutu koloba te lelo kanko kolo zo mona ke banda kwa kan oyo ba belge batonga lelo ekoma ba manzanza mutazana che manzanza mutaza che manzanza lelo soda o souffrir ba mese kutu tolo bate au moins mais ça ok no tangisa mais ça le makumaka ah face tableau mais ça le lanzala au baye parce que indépendance c'est ça ngoté indépendance c'est surtout c'est pela kaka parce que fallait amemi biso na stade de France yango moni moi musique yango te bon saka moi Congo chance que fallait pour pazali chance mbemba pazali amemi biso na coupe du monde esili parce que to lo ba que c'est que na Congo na minute soit pas musique na mamba le mamususu yo simbate ce qui mboka la simba bambe ko tata fali pour pas chevalier ba tata premier ministre pour yo mona si yo mona premier ministre wana la mère Azarawana ce qui n'est comme les ne bata communauté o ba tia wana yo so mona akende asala ni banda ba tia wana asala yelo côté fali pour pas tout mona akende bo hôpital aza ko aider mama ezala raté na selemba ce qui bumbu bazana régie des zones na manifeste mai bimaka na quartier te kasi bat ba komo ke no somba mai na régie des eaux ya SNEL ce qui a régie des eaux somba mai na régie des SNEL na régie des eaux ya manifeste na bumbu kende mai ya régie des eaux te ya manifeste sous kasi bata bumbu na ba pompe mai bimaka te et comme ce qu'on a na butu na ba ke no somba mai kuna pourquoi bo l'extérieur na ba tiote biso te bi sera kala au moment que bazo changer ba tio sera mobutu qui peut bana mke tondo sala ba jabale na ba bala au moment to bo sala jabe bo beta kede est-ce que bo beta kede ba timola qui déjà mabulu ba changer ba tio ezala qui sera mobutu et bongo elo ni ne changer mobutu soka kufi o ya remplacer elo ko morote Congo ezakaka mboka mopaka to aka ba congolais yango ka to ndima mboka ngo na motema na kanda mboka ngo ni komboka na yo uzana kanda na ngo mama ta mozana bandeko kuna te utika osomi na lopong na moko non ezana na ba problème au moment lopong muso esomama série ya ba koko na biso na ba botami na nuté lobi ba bukiango ba komi te lopong ya ministre moko o lopong ya colonel moko o lopong ya na lopong na bato ba buka mapango ba sala banguni indépendance ngisa sera mobutu ndenga lelo bonga bo muna ba vieux tambola ba chef de combat tout ndeti ba célébration indépendance te et bon ça on deni il aime surtout toi focus na mamba mondial ya coupe du monde tolanda ba information na to na poto na miso ko téléphone so ko ci hormone na era mobutu ngomona ka déjà na butu ndeti lelo lobby ndeti zaki lobby ngo moi déjà mobutu déjà atie déjà ba soda na ba rond point déjà moi déjà bala déjà so monango etikala te Gapotemer, message nous ko pesa président de la République aux hôtels autant que congolaise au koyebiseni na pour ça qu'est-ce qu'il peut faire na Congo? Bon, c'est là. Fati azana bolingo ya Congo. Très bien. Ezaka ndeti kaka lokola to bana Kabila Joseph. Joseph Alobaneni soki oui ancien Alobaneni soki nazaki na bata mayele ata 11 ata 5 tokoko tambusa mboka o alobarango yekuta alobarango atala ki dia congolais toza mayele na biso esuka na kisongi na keto na mutema mabe yango na kaka ata Félix asa eloko osala te
eza alobi na ye soka leki ya lobi boye biso na tongo to lamuki to koma lokwa Martin Fayulu atika alikambute soki ya leki be Martin Fayulu lamuki na tongo ba Martin Fayulu lamuki te to boyango ko so to sala boye te eza ko fete même la nana pour ba changer constitution ya ba changer ba chete biso to kana posa nde fallait to ba visa na ye ya ba musicien ba ya kesengo na ngwana nde wata pa ye tala na minute biso to sufinga na tekaka na teka na marché sarcelle na teka bloc ou Afrique na minute to comme na souffrance pourquoi parce que yo un ce qui est ministre ce qui na obimi na yo na TV faut le bakena mboka na biso to za na Ebola siko tanto comme na Ebola et ça ndeni siko biloko na biso pona ekota mboka na biso comme na problème ekota en Europe ekota te soki na cargo babo yango kasi batu bazako ya biloko ya te na ministre comme ko so biloko na Belgique na DHL désolé abino na ba transport parce que ya sali mon point pour na azwa mbongo ya gouvernement acha na poche azana mama kangu 5 6 mais ayibita bomba ba famille belé belé o ba bika na sima ba kopo bosala lelo to te karasaka kwanga 80 euros ce que to komo te ka kwanga saka kwanga parce que to te na des gros to te ka bongo na miso to te ka saka kwanga 5 euros muto asomi à 5 euros so to te ka asomi saki 80 euros azana bénéfice à 40 euros na miso akomi na bénéfice to te ka 90 euros akomi na bénéfice à 30 euros so a fouti porteur a fouti ticket ye moko aleta biso na poto to lela ko lia to mala na na lia kebab na sala bwe na mélange nde to vena ba viro mango to dépasser combien nde to vandia to dépasser combien na bila pesa message mon Fati Beto muko tondolo le premier garant de la nation to la biso soko lo baneni Fati courage kaka yo lo ba no ka sala rande ti ndeti maboko etambo na nka ndeti lo ba nao parce que eloko échanger na Congo ya na ngote na Congo eza na ngoto baki école ofele to monyango te baboyi surtout eloko na ba sango wana non nteloko libosoko wa sango be église comme na mitema mabe ba famille comme ko kabona pona be église très bien ba famille me koka oyoka ka pasteur baleka banda ka to kata ba lia famille to kata mutolo na biso tikala na hôpital siko muto akata mutolo to yebiete siko comme ba ke mutolo lia famille za mongote mapango lelo kuma oteka mandam parce que ba pasteur eloko na nyoso fache ça ne eloko sate to biso ka courage zala no ka wana to mona ka mwana pasteur pe baza parmi ba problème ya Congo batali boso bango na ba bato gouvernement bango mibale si ba bisa Congo ya solo siko lelo to lobi ke eza indépendant bosali ni obiso to tala na TV ba mirage ni neleki fête ni eza na Congo na ba parachute biso to kima mbang to ketala à l'époque oui parce que bon na botami na banana na mana natif abana mboka falite ye mboka fali taka na tambola na ye joie bien mboka fali omoni na tambola na ye sans na vivre te omoni lelo ba pasteur ba BBC lelo journée lelo eza président ko za na chasa to mona mobutu biso to kibana mike o mobutu oleka na tongo ndosko basani osko basani mbang po kimamba o tema na balabala lelo ezata bibembe si la valeur kala ezaki to mona kunde bembe so to ba sere ba kunde bembe so ezaki kidiba moni kunde bembe mono sambeli bwe so ngote yango to pesa ngo mukongo ozo mona lelo mona muke azana 10 ans 12 ans akenda ka cimetière obanga te bosko mboka na ba obanga ni mboka na ezala susu mboka na to ziaka nzamba sunga fali pour parce que pesa un jour azala ta président tant ko bongisa mboka merci vraiment pour na au PC bisuma ke ketato solano au pesa bato bambote baza sembe to sepela léopard vraiment bino tout nzambe fma sunga to sepela taka mboka kendaka na libabe grâce ya fali pour ba bete stade de France yango abendi bango hérité wata balobi le 3 juillet boya na Bercy na Zénith boya na Zénith to sepela bo sepela baleka yaya to zalawana na pesi tango fort mbote na pesi famille mayola mbote na pesi mama toto papa tango kitoro c'est le dia longa motema bokoto babi toujours balobi Congo to sepela to longola haine na mitema na biso yango moni mboke bongate lelo biso to tala soko bi ke les 30 ça soit le 30 juin Nathalie na meki hôtel atana monte mobuta kenda nango omeka ne safi pa akenda na chance ya mboka na Edouard Santos biso pe mobuta kenda na Edouard kenda na chance Angola
Oh, ya solo. Akenda nango. Ya mona ngai Bible na nga nakenda na église te Bible na ngai ye. Tala, taka mutu na tambola na yeta. Bebeke bokutanga. Ah, fallait pas aigle. Donc Londres. Mais c'est les chevaliers. Mais les chevaliers. Félicitations déjà pour la sold out. Ya. Oh, fana tambola na la na pesa nga makanisa bien. Ta lelo ana kuma oteka, so na tima mafuta mbila na nga fallait pour na teki. Na teki ba tricot na nga fallait pour na oteki. Qui se retrouver. Siko so na telo nga fati. So telo nga fati tabi aventuriana. So tie Kabila, alo nga Rwandais. Tosani. Mieux vaut dire moi la moka. Ya. Et là, on a un message comme il n'y a pas fallu pour pas les chevaliers, tu as vraiment. Et là, comme on ma futa mbila, bokoto Marie Mayola na sengi yo kaka. Sale la biso équipe ya bale. Ndenge nani mukuna asalaka renaissance. Okoko sale la biso on a bandal te. O sale biso na bandal. On a fait ces bandal, tous a fait ces warriors. Asa encore 24 raisons parce que warrior asa partout. Parce que surtout sale bandal. Parce qu'on a fait ça là, tout ça on a fallu pour pas. Fait c'est fallu pour pas. Oui. À ça les habits sont pour na jeune, bazan na talent, bazan au côté place au Québec théâtre. Ba terrain tout bien sur beauté, kabana bando ko lukaba betata bale beaucoup mo côté ka ba terrain. Plus bo sala be station, za plus beaucoup sala ngote. Tout ça là ata na sana, na beta c'était à sana, na kinda kishasa na okamawa, na sanator. Na sana oya soki ya kitoki mosi wana sera mobuto omona na sana bambeto ezalaki sana ezalaka pona bata Tibert lelo mosa obota sana muta azana malaria bokomisa en polyclinique bolongola sana bozo station botiana liboso ya sana bata Tibert solo wana fati zano kawana soki pe bon oya koyaka kaya pona nga soki olongwa na yo opesi yango fali à diriger so fali à dirigeant pendant 30 ans après to bengi yo zuango lisusu. Merci l'animation sur la vérité studio. Tous toujours na sarcela, toujours bunda. Babi Jimmy Chimangaport de la chapelle. C'est la ngane ça Camille Genema. Babi Glody qui dit à maman na yo Shwana Jacquel. Bambo tebele depuis Lyon. Babi to continuer to luka ba mère ba congolais. Na confiance aux autres sabiso balanina biso ya sur la vérité. Babi to continuer toujours na sarcel to yeba ba interview ba ndekonnenge bazuka nsapo na 66e anniversaire indépendance. Jimmy Chimangaport de la chapelle Bambo tebele grand porte boss quand on parle de Paris on voit Jimmy Chimanga na kutena ba ina ike moko to sola na mbote mukolo. Oui, mbote masalangai. Bonne santé. Avec plaisir, Dieu fait grâce. Na mono na saxel la osala rani na saxel. Toti boulot. Toti kayo. Toti kayo. Bon, awa sko toye to pe mana moi muke. Toye be la vision quand ndenge zala kaka pepe biga na moi non ndenge zala. Il fait beau hein mon vieux. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Oui, il fait beau, j'enlève d'abord mon chapeau. Il fait beau, il fait beau. Totambola lelo pour l'actualité à makambo indépendance. RDC et kokisi 66e anniversaire nango lelo pour l'indépendance. Après l'indépendance selon toi aux congolais aux mona nene évolution mboka ezotambola bien to ezotambola bien te selon yo. En tout cas vraiment coup de chapeau d'abord na président de la République Fachi Beto Mukwa Tombolo donc Samalanda Kutu. Il y a trop c'est trop, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, il y a rien à dire donc tout le monde est content pour le président donc même à Goma à Kivu tout le monde est content pour le président donc selon Mboka RDC totambola bien mamba bien ça man RDC bana ba otanga bien ba bazolia bien après 66 ans d'indépendance na ebisayo mutako boyanga sa mokili na ye sans Fachi trop c'est trop a changer les biso na constitution. Bah changer constitution selon yo. Oui, obligatoire changer biso constitution donc ça fera du bien. Bando et poto sali combien de temps 19 ans. Déjà zonga Kinshasa? Même pas. Parce que yo zonga no Kinshasa te oyebi ndeni ke na Congo eza bien Fachi zo sala oza bande kokono tuna ka okoma. Oui, pourquoi pas?
pourquoi pas nana bandeko kuna bamasa banini nga kutu babenga nga oya kaya kosala bulo nga bisi bango te ngolongwa na poto na France oki na Paris boye ozonga na Congo kesala ngona kesala nga bite bobo sana kutu yosko na minute so bi na Congo sala musani oko kesala na Congo bon entre temps nga no grand romain non Romain na beach ngobila donc ngolongwa no poto kezongela Rome na beach te Samalanda donc tozali ko to vandi to soutenir Fachi tokos yopo na Congo za bien mambuto za ki toko mto boya ngwa sa mokili na ya solo ya nzambe Fachi umela nanu kutu Fachi kutu abandi na bouloté ya solo o ezali nanu gaga a sala gaga enlever les rideaux pendant to voter nanu te oyo ayaki ka kosala kaka boulot maintenant to voter ti ouais c'est ça un message pour na Fachi beto tala yo lobisa mukwatondolo nini pour na message no repesa après 76 ans anniversaire ya Congo et là on a na Fachi en tout cas vraiment merci beaucoup na initiative na makambutu oyazo sala donc tozalaki un peu flou mais ils ont c'est la bis afungoli biso misu ke tala banguna na bino bango yu iloni Fachi to aki flou na Congo ya fungoli miselo pour tozalaki envoyé na ba Rwandais tozalaki envoyé na ba Rwandais bato ba sali 18 ans ils ont rien fait et Fachi est là il nous a fait voir que tala banguna na biso bango yu donc gunagu selon la minute ta guerre na Rwanda pesili yaya Samalanda kutu tolongola bango kuna pete tolongola bango na pete po bango mo ba okima ba Rwandais yeba la vision bango mo ba chapwa au moins neti nanga M23 kutu ngana yebi kutu te Kabila muto ele biso trop c'est trop donc yé ndenga za wana mayobo alongwe pena ya kolongwa abosa na kutu tala kutu to gagner na Goma batu ba sepeli babimi na Kivu batu babimi na Butu ti batamboli sans problème sans likambu babosani ke bana guerre zomona siko bantusa na biso toyebi bango déjà soko lobi na ngana yebisa ono batusa na ngana oyebisa yo yo babana nani comment on appelle kutu na zoe kutu na Saint-Denis nani nani babenga ke nani nani non c'est les Rwanda ya mama ye kutu abosana entre temps masana nga nani ya gardien nani ya vimba nani yango wana tozalaka na Saint-Denis nani Churamboma ya maître toi gardien gardien sécurité yekutu alinga azwa chance wana tango akendaka liboso Fachi amemi ye na kin atango azongi boye amemile Britandela moi siko Britandela ngo place ekomeli ye donc trop c'est tout donc kosaka na Fachi te dégâts matériels pesa Fachi mbote Mukwatombolo mais respect Gapwete Mukwatombolo Fachi Beton Taras aumela yaya yokutu na bani na mandate nanu kutu to bani na mandate to de nanu référendum après to rebelle vision merci père
avec plaisir. Babi, toujours continuer toujours dans Sarcelles, à toi dans Sarcelles. Il faut comprendre où est la vérité dans la rue de Paris. Vérité dans la rue de Paris, c'est que tu reçois Moutounionso, Nengazali, Oazana Dring, Oazana Nini, tu reçois Moutounionso, la vérité de Paris. Balobi, Jimichi Mangaport de la Chapelle, Glody qui dit à maman, na Jacqueline, na Lyon, Bambote Belé, Patrick qui dit à Bambote Nawe Belé, quoi. Gloria Zenga, Jimel Chéri, Bambote na Koto Zali, Christian Zenga, mon petit frère propre, Najiku Kelukila, Naji Zenga Tara, prêtre Yohana, Nakata Luanda, Bambote Belé, Gilles Mbasi, nouveau parisien, Bambote Nawe Siko Zali, Bana Luanda, tout le temps à Sarcelles, tout Baluka, tout Luka, tout Pesa Bisso, Balandina Bisso, ya la vérité, Babi toujours vérité dans la rue de Paris, toujours Baluka na poto. En plein, aujourd'hui il fait beau vraiment, nous sommes en plein Paris, à toujours dans Sarcelles, toujours l'Andela Bayi qui est pour le 66e anniversaire après l'indépendance, il y a RDC Babi, les boss Loulou, les grands kamikazes de la SAP, dans Lausanne, Bambote Belé, toujours dans Sarcelles, tout le na père, tout le père, ce qu'il y a Nimbote papa. Oh, c'est Dédé Monga. Dédé Monga, tout le monde. Yadjo le Gourba. Dédé Monga, Yadjo le Gourba. Père, ça fait combien de temps à Poto? 10 ans. Hein? 10 ans. 30 ans en Angola. 10 ans. 30 ans en Angola. Oui, oui. 10 ans en France. En France. À Paris, ici, précisément. Qui n'a neni 10 ans. 10 ans. C'est que ouais, qui n'a 2016. On a 10 ans aux années. Na banda na ye. Na zongi, na ye, na zongi, 3e fondé, na fandi. Ah ouais, très bien. Père, biso le dans l'actualité, tout le monde est Léopard, tout le monde est à Congo, tout le monde est à Varese, tout ça Congolais. Nga Congolais, na Zaïrois. Zaïrois, ah c'est bien bon. Babi 66 ans après indépendance. C'est là où peut rejoindre na Congo, ni Congo zotambola bien, pays est déjà na voie de développement ou comment? Naza a politique. Et où est mamba politique te o exact que congolais autant nenge mboka na yo les zala patriote mauvais bino bona pena congolais te na Zaïrois et bandeliti suka. Kasi Zaïre nenge zala ka na minute oyo ezanga lobela mamba politique te de ma vie tina okufa notre jamais un membre parti politique. Je te jure. Mais où est mamba politique devant Dieu. Ouais ouais. Mamba politique est alingate. N'a pas besoin d'un côté pour soit mina loba na loba lem suma be ti mais na miko sola batum suba sepela na côté omoni sola vérité ouais ouais mi geniema ouais ouais notre boss petit na ngapene ba Luanda ouais ouais to pese mo to ndo za ne pene msu na Viana ouais ouais et pas Fumusi. Non, pas Alex Fumusi. Na aucune ni gauche ni droite. Yebisa ye. L'accès vidéo oyo. Loba oyo Dédé Monga, Yadjo le Gourba. Ala tsango sikoyo Alex Fumusi. Gapote Dédé Monga. Fumusi nana zo tuna yo boye. Fumusi mtayebiseke wana te. Wana paka. Nazo tuna yo après 66 ans, ya nuit indépendance ya Congo. Congo. Toke ma football, toke ma politique s'il te plaît. Léopard Robert Alobi en Angleterre. Bakita, Bamata, ata na prolongation, tolia bango. Léopard est gagné Angleterre. Bakita, Bamata, ata na prolongation, tolia bango. Au gagné Angleterre. Ata na penalty, nani, petit nemso na kota kana yamba penalty wana. Passe. Te, Fayulu. Allons, attends-moi 2-3 pénalty. Il est motivé. Il est motivé. Il Congo gagner Angleterre. Na joueur nini. Kuna bana Henri Kane bien. Bana ba Masana beta na Real comme na Kiminga. Na biso Bellingham. Bellingham. Moni les deux latéraux na biso. Ba beta na ba Cristiano, ba beta na ba Henri Kane wana ba marché. Na bisa kwa na. Oyeba lulu na ngi soko tanga ba kombo te pa oyeba toi na TV papa tango lo ba fotanga ba kombo beta na Google lo ba tape na ba de latéraux na biso na ba beta na ba I17 ou 18 ou 20 ou 23 na la sélection Angleterre ba na biso no ba joueur na biso net ba kambo est-ce que ba kambo cause complexe à joueur ni ba kambo beta na ba kambo net yekutu ba longola banda match te lobi ngape na beta bale omoni na bataka na biso tout techniquement na mutu wala ki bakambo azate omoni bakambo azaka neft
Sotali ba match neto beta mondial ata ba kan bakamba zonga pele na kati akangi aboto lipi asali boye le bon ba mine bokolo ba mine bolo ba na siko bato ba lo ba ba na français néfaste et l'aura lobela ayebité bakambo a prêtre bakambo a prêtre souci na ngeza meshaka tako bandate mon meshaka soko mi kaneti ba 60 minutes ba kotier po meshaka na ba accélération, par vitesse. Comprenez? Petit Nabiso, on a en Espagne, la deuxième division, Aza bon, parce qu'on a gardé le ballon plus. Dans le mondial, on a gardé le ballon plus à Zati. Ils ont Messi. Messi n'a jamais gardé. Le bas a coûté entre 3-4 défenseurs à risquer. Sommes à côté à freiner, à passer passe, à se démarquer. Très bien, père. Pronostic un match, c'est le match qui est comment? Nabinoke. Attends ma penalty to gagner bon. C'est le match qui est temps normal et qui est 0-0. Zone ngome mangana naimdi na ko lobate. Attends ma penalty to gagner bon. To longwate to beta 8e de finale. Ah, espérons to beta 8e de finale. Merci père pour l'intervention vraiment. Yebsa mige au Viennaï. Oui oui. Tozali na Viana et pas Fumunti. Bon makamsu mona lo bango ezate. Te watu ata après na sima caméra to bengi. Nenga zo mona nga. Oui oui. Azui image wana atine nga Fumunti. Fumunti wa yebsenga. Kitoko merci père, bonne chose à toi. À suivre. Toujours. La vérité, tout ça toujours dans la rubrique Nabiso vérité dans la rue de Paris. Tout ça dans Saxel, tout continue à Saxel, tout le Kabaïke, toujours tout sur la Nengezali quoi. Lolo business na kasa à Lausanne, Lolo business le kamikaze de la SAP, patron boss, babi tela peka nanga Lolo business. Port de la Chapelle, Jimmy Chimanga, le patron, Bossa Mboka, Talakananga, Ben Ouli, les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient, grand frère propre, Bambote, Sikozali, Bodeg Matadi, Bambote Nawe, Sikozali, Jisedar, Bambote Belé, et Sikozali, quoi, Babina Luanda, Alvej la Pulga, Frank Energy, Bambote Belé, Rani Stress, Bambote Belé, quoi. Ndekolanga, tout ça, on a Saxen, on a Mbote d'abord. Ouais, Mbote, papa. C'est présenté comme on a Niki Loa, garçon paré. Niki Loa, garçon paré. Na mono na Sarcelles là, où ça ni na Sarcelles? Oui, na Sarcelles. Tu vois, na biso ka zo mon pépé, na tama moi ikara mon pépé ça la moi bien quoi. OK, kayo télé lo. Télé la betité. Là il a moi des matchs oui ba. Voilà, télé la betité ouais. C'est à l'étoile dans actualité moto tambo na ngeza pour l'indépendance au Congo. RDC ko 66 ans après indépendance. Selon les Congolais j'espère. Ozomona mboka ndeni mboka zo na voie de développement, mboka zo kende bien bande ko bazo vivre quoi na Congo to ndeni selon yo. Ah, selon ngai mboka par rapport nenge ezalaki to zelanan et développer moi muke mais non to comprenant des limité moi pas c'est ça ka belé mais il kaka nzama sunga biso to développer bien maintenant qu'ils en ont bien ils en ont bien bandi ko ba lia bien bazo les belé so na bata Afrique kuna et bien passer mais to samakasa nzambe na musala to miko aider batamboka kuna c'est là après 66 ans et là qu'on a nos en Congo non c'est long non to comité papa ne to lingila biso ningte ça non te non tata lo te ça éducation ça bien sécurité sécurité vous avez comment makasi et comment makasi ko voyager pe na kine kuna ko banga banga biloko bele pona par rapport et pena to ba ça pena statique mingi bakanga mingi ba bongisa côté sécurité côté nini et ça la bien selon au mona mambo na bon nini aussi à la bongo pour mboka ça développer tende to kako bien ça parmi les pays riches et un retourne la richesse est belle ce que c'est le zoom nini aussi à la bongo banani bazana kati makamona pour mboka na biso tous en avoir développement ndenge au mona selon ngai ce ba développer pour même ça les até bazo lo mo lo bida tout ça déjà pays mon riche tout ça biloko belle mais ba richesse ça za pona ka bango bazo biso ba noko ba tebele kuna ba bisa les até yango ça la pona ça la bongo mais so ba faut ba misala pona ba jeune ba sala ba pesa bon ba poste na bango comme il faut dans mon cas simbo za kimia yango ça la pena ba mbweme bele yo ke senga va ngwana misala so misala pena bon wala ba pesa to misala ba to ngona te bon pesa misala babi jeunesse congolais lingi sous classe cité papa ba petit autotique na Congo ba komi ko se basé trop na kuluna ce ko ba misala ngo ba zandenge ni ne ba à part ba jeunesse wala mais des gens ba tango ba za bele ko ba diplôme na bango mais ba so pesa bon ba misala te yango so peut-être ndeti yo doza yo noko za déjà le diplôme au ko sala te so peut-être aujourd'hui à branchement on peut brancher moi mutu na mande ki na mande ko na mo to sala
bon mais tu n'as pas un diplôme mais au salaté si au kalongo ezika yango peut-être les obebisa ni na biso kuna mais so apisa misala et ata mutatanga na mutatanga te po batu so batanga na bango te apena poto mona ata mutatanga tanga te mais ba ni ya ba poubelle ezali ya ba bilo moko pesa e pona asa ni ba ni te so alamungi na tongo na e a sécurité moi 100 francs na e moi chaque mois ata moi 100 dollars et compte à 5 fait du mois na e aux temps entraîné so batemisi Fachi Besson liboso na babino ke pesa message moko to lobane likambo moko taki kongolo lobane ni na lobani ka papa ayoka nde peuple ayoka de peuple mais asala tout afongola kota misala comme ça yemo pena ayoka bato bazana peme na été yemo pena akota sur le terrain atala pena vie pour les atambola déjà et ça pena journée ba geta atala pena vie conjunctive ya peuple a comprendre que peuple boye fona na ça ta boye atana yoka bato na baza ba conseiller na ngai mais fona yoka peuple pour na tout ça la bien bon ba solo na ba lobine boye ba soni ya zo yoka na za mokonzi mais MOP asabe pour ça na biso ba peuple c'est Fatsa malito ina peuple ayo ka peuple mi peuple bon bato bazana ko ndeba bongi na mo déjà a ko saka ba linga sale loko mo ko saka mais biso ba peuple na pona bato bazana ko na Afrique biso tuza ko biso bande ko bazala ko ba pona biso mais bango ni baza kuna yepe soki atepe na maele ba biloko ni ba mutamutana qualité na ba biso ba diplômé ba biso pe atanga na pété mais azana courage au sale parce que tellement courage ezali azomona eloko au sale ezate a omani te yango isa mo sala ni so peut-être ata ba poubelle na portique ba lishu ata sala bongo amona te na tanda ke lukata mo marché ta sala bo azasuna tanda te ayibika sina fait du mois na ngai moi mikena ngai disokota moi ni nzokota esunga pe mama esunga moi esunga boyewe yango na. Très bien, Massana. C'est pas mon intervention. Merci beaucoup. Merci. Tous na Saxel, ni na Olobakara, tous na Saxel, Lolo Business na Lausanne, Bambo Tebele, les kamikazes de la SAP. Paulo Lussan touche les guerriers, sponsor officiel depuis Angola. Bodig Matadi, Bambo Tebele, Babi. Les loza journée moko benaza, moi na Sengo. Na opesa Bambo Tebele, na bandeko na staff wenge na Luanda, Gauthier Touba la poule Bambo Tebele. JR Sa Majesté Asaki ya ba patron Kokaba Musuni Bambo Tebele dola mputu Bambo Tenayo patron voyou Bambo Tesiko Zali kuna babi staff wenge mobimba Orly Mobali ndenge bozara bino tout Bambo Tenabino babila pe plus puissant que la ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage. Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction.
maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Dans une génération marquée par les larmes, les combats invisibles et les destinées prises en otage, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bruxelles, prépare-toi à vivre une invasion évangélique sans précédent avec le révérend pasteur Placide de Jésus. Dieu a vu la souffrance de son peuple et a décidé de changer son histoire. Dans le cadre de la vision mondiale et l'évangile du Christ dans les nations, le pasteur missionnaire Placide de Jésus organise des jours de convention en collaboration avec l'église au corps du Christ Belgique. Sous le thème Dieu change mon histoire, tu travailles sans voir les fruits. Les combats se répètent. Voici venu le temps de la restauration. Une seule date, le samedi 6 juin à partir de 15h et le dimanche 7 juin à partir de 16h. Un seul lieu, Bruxelles, avenue du Marly 15, 1120 Bruxelles. Viens vivre le changement et poser les dépositions avec le pasteur Placide de Jésus, accompagné d'une garnison d'hommes parmi lesquels le pasteur Carlos Mbouyamba, le docteur Israël, le pasteur Hugues Blaise Ferret de l'Allemagne, le pasteur évangéliste Marc Makiese, le pasteur Wendy Wenzel du Pays-Bas, avec une surprise inouïe, un homme porteur de la présence de Dieu par l'adoration, la légende de la musique chrétienne, le pasteur Franck Mouladja du groupe Écho d'adoration. Au fond de moi, Béon. Serviteurs de Dieu, hommes d'affaires, chrétiens et chrétiennes, cet événement est le vôtre. Venez expérimenter ce Dieu qui change les histoires que les hommes avaient déjà détruites. Sortir un méthode terroriste, des gens pas Nazari. Maman, monsieur. Monsieur. Ah, et 6. Je suis une femme quand même. Ah, je cherche la rue Christine. Ben, nous sommes à la rue Christine. Mais vous cherchez quoi exactement? Le magasin Awatosa. Ah, le magasin Awatosa de chez Nicole Malonga. Oui, maman Nicole Malonga. Ah, ben justement, moi j'y vais là-bas. Ah, vous partez là-bas? Bah oui, si vous voulez, on peut faire route ensemble. Alors je vous suis alors. Bah oui, y a pas de souci. Merci. Y a pas de souci. Mais c'est ici? Bah oui. Ah, merci. À tout de suite. Sensei, Nazarina Satorus, liboso ya magasin Awatoza, ya mama Nicole Malonga, Nazari wana, esika yida abuya kikulakita biso, na découvrir yango ngai muku. D'abord, naza kuta na kati. Bonjour. Bonjour. Maman, c'est vous maman Nicole Malonga? Tu m'as oublié ou quoi, monsieur? Je vous ai vu tout à l'heure, vous m'avez demandé la rue Christine, tout ça, numéro 3, chez maman Nicole Malonga. C'est moi qui vous ai emmené ici. Ah oui. Et ben alors, wesh, vous avez perdu la tête? Maman Nicole, elle est là. Ah bon? Maman Nicole Malonga, Awatoza. C'est vous? Maman, mukilio batwaza mtima mabe. Bandana ya poto. So naza ruka magasin Awatoza et pas maman Nicole Malonga batindanga kaka côté mususu. Mais maman Nicole Malonga, Awatoza za la côté mususu, azalaka awa na Satorus. Maman Nicole Malonga. Lukwa tuzali na magasin Awatozali, ngape déjà nazari. Suki na zongi Afrique. Osungi ngai te mama, libana na ngai koko ekukufa. Mwasi na ngai azali na problème ya toro na asima. Alingi photo. Sima pe? Ya mibari, ngai moko nazali na problème ya troisième pied. Mama, nazali sumbate. Noko na ngai azali na problème ya diabète. Tababete. Itundi yena nzutu. Baza odi ya nzutu. Yango babibi diabète. Problème liboso lobi que maman azali na problème ya sima pe tolo.
tolo na ezimba sima na ye evimba papa ko s'inquiéter te mama a osepa libala na bino e okufa te produit ya ba mama yango yo esalaka tolo pe sima ni pende ba hanche tout oyo ezali 100% naturel pomade de awa toza oyo eza mpona mibali olobaki mpe lisusu olobi kozali na problème mpona yo moko mpona 3e pied mpo ya bapapa pomade awa toza mpona bapapa mpona 3e pied allongement na grossissement yango oyo 100% naturel oyo eza mpona bapapa olobi lisusu koza na problème ya hémorroïde café awa toza ezotraité hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce olobi lisusu ozali na problème ya noko na yo mpona diabète produit ya diabète yango ezali jus soki ameli yango estabilize taux de diabète na ye ekomata te ekokita te ekozala stable elongi na yo ebebi na batampo papa na ngai awa bato nyonso bayaka kaka na boutique moko oyo eza na Château Rouge epa mama Nicole Malonga awa toza mpona crème miracle oyo ezolongola batampo original fo luka original nango siki ezaka moko ya awa toza chez mama Nicole Malonga na Château Rouge so ozobima na métro Château Rouge oza sorti à rue Christine adresse de monsieur Zali 3 rue Christine totinda partout na monde site internet pour na minute oyo ezate olingo commander obengi mama Nicole Malonga na otindelo partout au monde mama Nicole Malonga awa toza olingi lobiko mona mama Nicole Malonga awa toza merci à la prochaine.